Papa, bonjour. Bonjour. Yali boso utuvantite ya kunkumbu ukisonga ngeni nani wena? Bon, Kumbwami Kemak Tonadio André. Alors, pour jeunesse, que le Kutubo qui l'a Paros. Paros. Bon, mon nom président de la chorale et Nkamba. Noyau, il y a les anciens élèves de Nkamba. Donc, chorale. Beaucoup de chorale Nkamba. Nkamba. Mbilanki banmanke Nkamba nkibibi. Bon, Nkamba, il la classe. Alors, classe qui a subi pour Nkamba, Nkamba, comme dans la classe. Bon, mon nom personnellement, qui est national Nkamba, il y a 7 ans, en 1960. Il y a son Nkamba, la première année. Alors, il y a Tanga Nkamba, première année, il y a école primaire, il y a école secondaire, et puis il y a Baka Chance, il y a Nkalonga Bana Nkamba. Donc, tout comme en 1960, il y a Nkamba en 1987. Donc, il y a Nkamba pendant 27 ans. Donc, il y a qui m'a mingi mama Yerusalemi. Bon, bon tu butele ma mingi fait tout ça. Quand Nkamba butobwani na wetu mna 60, des fois so kitu kidi la meso meto, ma mingi tumuini pendant temps ina ya wontu tu vondi Nkamba bon tu bana ba classe. Fum Paros. Tuzaidi ovo mvua tunina wamafunda mole makumkumye samba nu tunasani sina njona tatakimba ngukasinza sinzili muna Yerusalemi nkia mambo tuzaisa mkiru kubikidi beno mbonzo lugana bonzo libano kwa mfumambanza kwa njona wa simba pata dudu. Bon, d'abord kima kiantete tukubikidi beto tosonga kwa nkangu papa mfumambanza inani parce que toeza mona vo dans l'ensemble papa mfumambanza abantu babinga batumene kunzayo ingeta tuka ngolo zani nzailu zani njona zani bantu babinga batumene kunzayo bebeto tutenge dikunkama muntu fidi souvenir ya papa mfumambanza ina tuzolele songa kwa nkangu wei papa mfumambanza basingidi wei beto tobakila ngangu kwa papa mfumambanza za mvwandela yebantu yebakundi imana tuzole songa kwa nkangu. Fum Paros tusila lemvo de ludi du kote lenga mundinga yekele wanga yene mfambaza Yesu Kristo mibambangi munza mfambaza basibate masakuba kadi butusidi mfano wa diambo Kongo yesi kala kwani me muginga la fioti same wola fioti mundinga ya wanga bantu ba wonso munza ya mvimba butowo muntiyete ba makongo matatu mfumu wa mbanza kwange nani kena il est Azanani, il est qui? Bon, plutôt en langue de Molière, pour que tout le monde comprenne mon entier. Bon, Mfumu Mbanza, yani Mfumu Yesu. Aningala. Merci. Mfumu Mbanza, ye azan kolo Yesu. Parce que, biso, en tant que bana mike, tangu to kota dina Nkamba, d'abord to yebaki munene Mfumu Mbanza te. Mais à force ya kuvana na Mfumu Mbanza, comme kola makambo ya Mfumu Mbanza ko yoka elobeli na ye na esali na ye na suka to yeko découvrir que papa Mfumu Mbanza zaki différent na batu nyonso to kutaki na Nkamba parce que toza na ba témoignage ebele oyo mwana moko atangi na Nkamba oyo azana ngo oyo ko iko pesa ko lekisa na batu munene Mfumu Mbanza lula bisata mwa yo otami bale misatu bazami misatu bule pesa biso mwoko na ko pakisolo kele mwana ko paja lungana mwana paja lungana papa diangenda kutima soki mbuka na mpa mko basi magimba nguto mamudo mitano tosenge baba tokei tuzata na biso bon yeli boso tokei papa kisologele pura ko papa kisologele moko ka pas de femme Mbanza témoigner de Mbanza mais mbala première fois donc mbala ntete twen papa Mfumu Mbanza inge d'abord bon papa Mfumu Mbanza c'est témoignage za zingi alingala pesa biso mitano mais ata mitano papa mitano ya papa Mfumu Mbanza inge bon na ningina lobela nanu papa Mfumu Mbanza ingeta personnellement ngana za témoignage makasi tangu nazaki na école mbala moko nazaki malade na docteur baninga bamemi ngai na Nkamba ya papa Diangenda ko ezaki fête papa Diangenda zalaki tangu nakomi pa papa Diangenda nafukami papa tuninga likamuni ali papa naza malade baninga baye kotika ngai papa Diangenda alibina ngabo zonga na dortoir zwaka ka gilet longola mandefu
soko longoli kaka mandefu obiki apesinga mbote na telemi nazongi na dortoir effectivement ntango nake na dortoir nasomi gilete na longoli mandefu sepela mingi na kozala mandefu donc wana eza likambo oyo nga na viva na papa fumwa longo papa Diangete bon wana nazalaki mwana classe alors ntango nakomi enseignant nazalaki kolongola toujours mandefu mais eye komelanga esprit nazongisi sikoyo moustache ndenge oza yango lelo ndenge naza nango ezozala le 25 mai soki nasali témoignage bongo ekolongwa très bien tokei papa mfumwa mbanza tozalaki na camarade na ngai azalaki na problème ya foyer na ye abi na ngano tokende pa ya papa mfumwa mbanza na pose problème naza nango ya foyer toke na nkamba tofukami topesi papa mfumwa mbanza mbote camarade na ngai abandi koloba problème azalaki nango na mwasi na ye ya ndako ntango alobi papa mfumwa mbanza alobi wi problème yo opesi ngai tala solution yango oyo salela boye zongisa boye toyokani camarade ambi nayoki papa après papa mfumwa mbanza abaluki mpa na ngai alobi na ngai po aza kobenga nga mingi tata maître abi tata maître ndenge napesi conseil pa ya camarade no eza ndenge wana nga nalobi papa ya solo mpenza papa eza ndenge wana conseil opesi pa camarade na ngai eza mpenza ndenge wana conseil opesi pa ya camarade papa mfumwa mbanza areplike mpa na ngai alobi nayebaki ke yo fo oyeba parce que oza na moustache donc likambo wana il faut kaka oyeba yango wana oza na moustache alors likambo wana esalaki nga mpasi parce que papa mfumwa mbanza kokokumisa nga mpo na moustache te mais ye akumisi nga alobi nayebaki ke likambo wana yo fo oyeba parce que oza na moustache likambo wana esalaki nga mpasi nakomi na ndako nake kolongola moustache mais mikolo oyo soki bomoni ezali parce que tozozela centenaire mpona lobango liboso ya bato na ntongo ale moustache elongo fumparo senga koluka na nkamba le 25 mai wana tongo tongo na koluka yo tokei ya mibale bon ya mibale tozalaki na 6e secondaire alors tozalaki na période professeur azalaki te na classe tobandi kodéranger na classe makelele préfet na biso ntango aye kokuta dérangement na classe wana ni komo préfet papa Defen Kanza Ndolumi tokei aye na classe aye kokuta biso tozodéranger asengi banani bazodéranger biso en tant que bana 6e orgueil ya mwana classe ya finaliste tolobi badéranger baza te abinunga na yoki makelele lokola tolobaki te préfet alobi punition collective bino nyonso ava bokota susu na classe il faut bomema mabanga na tunungu bomema mabanga wana tina école na vérifier bongo bokozonga na classe alors premier jour orgueil tomemi te deuxième jour tolobi tokomema mabanga te papa Kanza mpe alobi ava bokota na classe il faut bosala punition alors tozwi likanisi tolobi non makambo oyo tomoni fo tokende nango mpa ya papa mfumwa mbanza bana 6e nyonso toyokani tokei epai ya papa mfumwa mbanza ntango tokei epai ya papa mfumwa mbanza tolobi non fo tokende kofunda makambo oyo epai ya papa mfumwa mbanza 6e nyonso tokei epai ya papa mfumwa mbanza tofukami topesi papa mbote papa alobi sango nini alobi papa toyepa na yo sango nini tolobi papa 2 jours tozotanga te préfet abengani biso na classe apesi biso punition soki tosali punition te tokokota te yango wana toye kofunda pa yaka yo papa mfumwa mbanza tali boya question liboso apozaki biso na bino bato bozoyekola na mutu azoyekosa bino nani aleki biso moko topesi réponse tolobi papa oyo azoyekusa biso ye mutu aleki alandisi question mosusu alobi mpona nini ye aleki tolobi papa ye aleki parce que ma oyo ye ayebi biso toyebi yango te yango tozoluka toyeba papa alobi ngai mpe nayebeli yango ndenge wana lokola ezali boye bino boza na besoin ya koyeba makambo eza mpa na ye bosala volonté na ye alors tozongaki na pasi na motema mutu na mutu azongaki na nzela na ye ti tozongaki na ekole mokolo elandi tobandi kosala punition ntango professeur aye komona préfet aye komona ke tobandi punition enfin nde alimbisaki biso tozongaki na classe wana donc témoignage
mpona kolakisa mayele ya papa mfuma mbanza wana mibale misatu na hiki yo zali muta makambo ezali tokai kaka makambo ezali ebele ndenge nalobi likambo mosusu papa mfuma mbanza azaki na méthode incroyable azopesa reproche mais azoteya yo mbala moko naza na camarade na nga moko ntango azwaki mutation na mosala ake na Équateur ntango ake na Équateur abandi kobomba mandefu toujours mandefu or biso toyebi ke na lingomba mandefu ezalaka te alors ntango camarade na ngai ye na congé na kisasa bakutani na papa mfuma mbanza ake kopesa papa mfuma mbanza mboli ntango afukami papa mfuma mbanza tuni tata eske oza kaka na lingomba camarade azo comprendre te albi papa naza kaka na lingomba alinga telema albi eske olongo na yo na lingomba na biso camarade albi te papa na longo te après ntango atelemi pour la troisième fois papa albi soki natuni yo boye mpo namoni yo okoma na mandefu elingi koloba nini na lingomba na biso tozalaka na mandefu te olike papa ayebisa ye ndenge biso tolobaka ne kata mandefu tala méthode azokomemela camarade wana po faire découvrir ye ke mandefu na lingomba epekisami ezalaka te donc wana ezali likambo mpe na vivre mosusu soki tokoki kointervenir moke papa Paros tozali na problème ya yo ozalaki enseignant lero osisi classe na kilo kuna na nkamba okomaki mpe kotangisa bato na kati ya bana na kati ya nkamba papa mfuma mbanza atikaki bino te bokontinuaki kotangisa bana nakanisi toyoka na baperiode wana problème ya chorale moko ereniaka makasi babengaka yango rungilin yo oyebeli yango ndenge nini? Voilà, merci papa. Bon, chorale wana ezalaki initiative ya moko na biso na groupe babengi papa de mayo toza na ye mais lelo aza sur place te biso ndenge olobi papa c'était ça chaque mardi tobongisaki chaque mardi tokende kopesa papa mfuma mbanza mbote alors tomonaki ke kokende kaka boye dans l'ensemble ya bana toke kaka topesi mbote tomonaki ke ezalaki insuffisant toyaki komona ke non faut tokendekenda bana oyo babanda koyemba parce que epai ya papa eza kaka te botelemi mais tomonaki ke faut kozala na groupe ya koyemba yango wana tosalaki chorale na likanisi ya ndeko na biso papa de mayo chorale wana ezalaki na bana classe nyonso à partir ya première ti na 6e primaire enfin na nsima na bango biso nyonso bamaître tokotaki na nsima wana ya koyemba dirigeant principal na biso nde azalaki ye moko papa de mayo na biso baenseignant tozalaki kopesa ye maboko chorale wana ebandaki na biso na école primaire tellement que toyembaki mingi rungile wana ezali surnom bato basepelaki na chorale bapesaki parce que tozalaki na nzembo moko ezalaki na titre ya rungile iza ndenge nzembo yango rungile nkumu tingaliwe ngiringiri mba rungile nkumu telebene nkumu nzembo ya longe ezali nzembo ya langa bayebisa biso na bajeune yango toza koyemba tellement bato baza kosepela nango mingi nde baye kosurnomme chorale na biso chorale ya barungile est-ce que vous pouvez le 25 mai bokobongisa biso yango na le 25 mai c'est moi surprise moko boye émotion problème eza te parce que bacteur nyonso bazali papa de moyo azali ngana azali papa miracle azali meli azali tokoki koreunir yango problème eza te toyoka mpe boye koyemba na OZRT kuti nkamba boye na Kinshasa boyemba na télévision na Renapec ebele ndenge nini oui ezalaki ya solo ezalaki ntango ya bafete papa jangenda ntango aye na fete aye kodécouvrir chorale ya bana mike barungile ntango toyembi nde papa jangenda moto apesaki biso invitation alobi fo boya na Kinshasa comme ça bambona bino parce que chorale ya bana na lingomba mobimba ntango wana ezalaki na mite pépinière ezalaki te ezalaki na chorale ya bana mike te chorale ya suka ezalaki oyo eza kobengama chorale ya bajeune bisika chorale ya bajeune lutendele oyo ekoma sikoyo koreki mais na bana mike en tout cas ezalaki na chorale moko te bamosusu bazobengango chorale ya papa de mayo en quelle année papa wana nini ezalaki soki na bosani te fo ezala na 1950
75, 76, 78. Mais tant que tu as la succès, ils ont dit 78, 1978. Alors, tant que papa ben ici biso d'ailleurs, tu comme les parents c'est Niangara. Ah ouais, ils sali. Tu sais voilà na Niangara, papa a sali programme na ndenge na ye. Jour à liboso, papa même biso na aéroport. Bana baki no visiter aéroport, ndenge ni avion et yelaka. Nanjili kuna. Nanjili. To kenda na bana mike. Deuxième jour, papa Bongsi, toke ko yema na programme ya dimanche, oyo pauvre papa pasteur Mutawap. Azaki ko animer ya bakilte ya dimanche. Tokila ko yemba na tango na ozerte na Gombe. De kuna to salaki vraiment oyo kokaki batu mingi ba découvrir biso. Oyo comme RTNC2. Voilà, et comme lelo RTNC2. To ko poussa na bango to zo ba archive wana ikozala nécessaire. Vraiment archive ezali soki mpe bokoki koconsulte papa Bobe, je crois que akoko zanga archive te parce que ntango nyonso toza kokende tozalaki toujours accompagné na bato ya presse. D'accord. Alors succès wana nakoko loba bato baye kodécouvrir biso, c'est ce qui fait que bato mosusu baparent mosusu à partir de Kinshasa batina même bana baki totanga na nkamba à partir eloko wana efrappaki bato ebele bana bayaki mingi bautaki même na baprovince bayaki kotanga na nkamba. Alors chorale wana vraiment ekobaki eyeko koma même à part barungile bana mikolo pe bayeko créer chorale oyo ezobenga les enfants kiangani. Ah bon? Oui, wana ezalaki bana institut donc tokomaki sikoyo bana mikene école primaire na bana secondaire. Alors yango epesa biso pe likanisi ntango toye kokutana na Kinshasa tolobi likanisi ya papa Mfuambanza ekosukela kuna te, il faut te continuer yango wana ntina oyokaka noyo oyo ya chorale bana nkambo. Donc ezali ebandeli ya barungile wana tokomi les enfants kiangani na secondaire na ndenge tozoyemba ti lelo tokomi bakoko bamibangeme tozoyemba kaka botiki mosala te toyitiki mosala te parce que toyebi ke héritage tozwaki papa Mfuambanza yango wana. Mfumu Paros, merci beaucoup. Toza kokoba kaka mbuta ni tozoleleza chance biso monene. Toza na sanza ya mois ya mars oyo liko kota mois ya ville oza année biso bata média parce que papa Diangenda a créé un média na ye ezalaki le 25 mars kuna Lumbashi ta ko zonzola papa Simangimbangu na cimetière de sapin. Mbuta zo continuer. Tozaki na troisième témoignage parce que alors toluli makambo ya moustache ou ya barbe. Après moi le kamususu Mfuambanza. Bon, kamwa le kamususu toujours na cadre ya sagesse na intelligence Inge. Biso tozaki liboso mais baleki na biso balandaki ekomaki période moko bakomi na 6e na secondaire. Préfet angoye abi non namoni niveau ya 6e eza kitoko te nalingi kosala test na 6e soko ozwi te ozongi na 5e. Alors bana classe bazaki ne sengo te nini biso tokomi na 6e soko ozwi te examen moko ozonga na 5e. Alors balobi lelo test bana classe basali révolution basali test te mikolo mibale eleki bana classe balobi no tokokozala boye te il faut tokende kotrouver papa Mfuambanza tokende kolakisa makambo ya papa Mfuambanza. Alors bana classe basanganaki classe na bango nyonso 6e mobile bakepa ya papa Mfuambanza balobi papa toza na makambo na école makambo nini papa balingi basalisa biso examen test na 6e soko ozwi test te ozongi na 5e. Alors papa Mfuambanza alobi bosilisi balobi papa tosilisi question ya Mfuambanza alobi boye banda bokota na classe na première ti lelo bokomi na 6e examen ya liboso yango oyo bolingi bosala ou examen bosala yango mbala na mbala. Bana bango moko bazongisi babi papa depuis tokota examen tosala yango kaka mbala na mbala. Papa tuni question mibale différence nini ezali entre examen oyo bosala mbala na mbala na oyo bolingi bosala sikoyo. Balobi papa différence eza te alobi lokola différence eza te oyo mpe eza kaka examen bokende kosala examen wana boboya yango te bozonga na ekole. Enfin bana bazongaki na ekole bakende kosala examen mais na suka mpe ata mwana moko azwaki échec azonga na 5e azalaki te. Donc wana tozokolakisa sagesse na raisonnement ya Mfuambanza. Salomon ningo veka jalungana pesa azwa komo ya mwana na kuna na Yuda ya pesa komo na Pacifique Salomon mbuta to continue susu moya mususu papa soke ezali
bon papa mfwambanza ndenge nalobi soki lelo tobengi bana nyonso batanga na nkamba bato baza ebele toza na kamaradi nanga wana nakomi kovanda na wena papa mfwambanza komi aza kotambola na baka akomi mpa na biso topesi mbote ntango topesi mbote kamaradi nanga tozalaki na ye ntango apesi mbote papa mfwambanza alobi me nga namonaka yo te na ndako nzambe me maître oyo namonaka ye me yo namonaka yo te camarade nanga alobi papa nazangaka na mbanza te nayaka nanga libondele papa mfwambanza tuni ovandaka wapi camarade nanga alobi papa navandelaka na nzete ya manga papa mfwambanza tuni nzete ya manga nini eza na nkamba kiangani ayebi te papa mfwambanza ayebaki meme banzete nyonso eza na kati ya nkamba camarade nanga azalaki susu na liloba te po papa ayebisi ye nzete nini wana eza na nkamba oyo ngai kiangani nayebi te. Voilà. Fumbaros, en tout cas, merci beaucoup. Fumbaros, papa, merci en tout cas. Biso, namokili mubimba, toyebiti. Toyebiti papa, c'est moi qui m'en a boti bana misato. Pas qui solo, quel est 12 février 1914. Pas de l'unga na 25, même 1916. Papa, de ngene mutima 1918, na le 22 mars. Bon, natan wakala, tant bazozo ba komuna bango, il a pensé comme mfumwa mbanza. Mais likambo ya kolo Yesu, parce que l'époque ça c'est le 25 décembre. Biso c'est que kolo so bota le 25 décembre. Mais comme après le 25 mai, il y a kolo. Est-ce que Mouta vraiment en tant que témoin ya Yelu Selemi, tant parce que mbanza zaraki. Est-ce que vous avez moi ni c'est comment la parce que biso yeba que kolo Yesu yewana. Est-ce que moi le bazeli ko témoigner biso so ki boki balé misato, ko c'est vraiment que kolo Yesu zelié. Bon, eloko na ko loba boy. Makambo ya nzambe likambo na likambo ezaka na tango nango ingeta konso diambo entangwani papa mfwambanza meme ye moko azali komilakisa te ke ye aza nkolo Yesu mais bilembo ezalaki nakopesa bino exemple moko naza nango na 1985 korale ya bana nkamba ya kisasa ebongami po bakende nkamba parce que korale ya bana nkamba awa na kisasa basanganaki un certain 25 mai. Alors, ezali kokoma chaque le 25 mai faut ba célébrer anniversaire ya bosangani na bango ya korale bana nkamba. Alors, bayaki komona que non, lokola toza bana ya papa mfwambanza chaque le 25 mai anniversaire na biso wana il faut to fêter kango pembeni ya papa mfwambanza. Alors, ekomaki na 1985 babongami baye na mokoto pa ya papa Jangenda pona kozwa bato. Tango baye pa ya papa Jangenda parmi korale bana nkamba mutu moko apesaki likanisi alobi boy tosala batriko na elongi ya papa mfwambanza mais basengaki permission pa papa Jangenda. Alors tango baye na mokoto baye kozwa bato po bakene na nkamba le 25 mai papa basololi na papa basololi anasuka bazwi batriko balobi papa tozana batriko tobongisi tokende kolata na nkamba babimisi batriko po papa mfumwa ndongo papa Jangenda apambola yango papa Jangenda bimisi afongoli triko boye amona nani triko elongi ya papa mfwambanza papa Jangenda asepelaki te alobi tie nani ayebisi bino botya elongi ya papa mfwambanza alors biso en tant que bomwana esalaki biso pasi ndenge nini papa Jangenda alingi te mais eloko moko alobaki na biso oyo ezopesa biso réflexion sikoyo papa mfumwa ndongo Jangenda buntima ayebisi biso boye vous êtes en train de dévancer les événements. Alors likambo wana ntango wana toyebelaki yango ntina te papa alobi bokomi kotya elongo ya papa mfwambanza te parce que quand vous faites ça vous dévancez les événements. Enfin alobi lokola baoza bana ya mutaki yangani natikili bino bakende mais prochainement bosala yango susu. Alors ntango toyei kokoma todécouvrir papa dialunga na kiangani na elobeli na ye na mituna na ye comparativement na sagesse ya nkolo Yesu oyo ya bayuda toyei komona ke oui biso bato bani ya papa mfwambanza todécouvrir ke azali nkolo Yesu na ndenge ya kolobela na ndenge ya sagesse na ndenge ya kokata makambo
Alors, c'est alors que tu as raisonné dans les lobawana, il y a papa d'Angenda. Alors, vous êtes en train de dévancer les événements parce que dans wana événement, oh, il y a papa Mfouamba dans Coloris, et Zalakina nous a sikate. Tina ne papa ne baki bozo ko dévancer. Ne yangwana, siko to yeko sangisa malobawana, to monike vraiment eloko yangwana parce que ne na lobi to vivre makambo ebele ba Mfouamba. Likambo mususu na koke koloba yangolo. Tozana papa surveillant na biso moko. Azali na poste 4 en camp. Ezalaki soko vandi na poste après un moment ko senga nzela okembo. Papa surveillant wana azaki mutu ya côté ya fleuve. Papa surveillant wana tango songi nzele papa dia ndongana akende mboka. Papa pesi nzela. Tango akomi na mboka ake kotala mitambu na ya tika. Tango ake kotala mitambu amoni mitambu na ye moko ekangi shimbri. Tango ekangi shimbri comme d'habitude na mboka apusani pembeni na nzela ya zamba abali ko papula shimbriki ko kabula amona par hasard tata moko uti na se azoleka albi papa mbote mbote abio tata telema nani tata silver azwi kamwa eteni ya shimbri apesi tata wana zakoleka abi tata kamwani amaona pesi okende otumba nayo na ndako tata wana albi merci papa silver akabuli nyama naye azongi na mboka apesi bandeko nyonso mikolo yo papa Mfouamba apesaki ye esili alongo na mboka na ye azongi na nkambo ayebisi papa nazongi papa ndenge nini na mboka papa natiki bango malamu papa Sylvain azongi na poste na ye semaine moko eleki oyo mibale papa Sylvain wana lokola azalaki na poste abimi na kati ya nkamba me ake sala misala na bakambo siko tango wana na midi bazokabula pondu tango wana bazobenga nkombo ingeti tango bazokabula pondu baye na poste wana bapesi pondu ya poste wana basurveillant oyo bazalaki sur place bazwi pondu balie nyonso esili tata surveillant azongi na poko aya kokuta boye biloko bapesaki pa bamama baya kotika pondu biloko eza susu te papa surveillant lendi siko ngai poko ya boye nakosala nini nalala nzala balibino kende ka papa okende konde papa Sylvain azwi courage ake kofuka papa dia lungana papa journaliste papa dia lungana tune nini papa nakendaki kosala bilanga naye kokuta kamwa pondu baye kotika bandeko nanga nyonso basili sikolia sikonga papa nalala nzala papa alobi likambo te vanda papa akoti na ndako na ye s'il vous plaît ake kozwa liboke aye kopesa papa Sylvain abi papa Sylvain kende olamba na yo papa Sylvain azongi na poste afongola na poste ba Sylvain liboka ya shimbrika apesaka tata wana na zamba ndenge ezali na makasa ya mbila oyo akangilaki na makasa ya zamba na liboke wana afongoli papa Sylvain azo comprendre te azo tremble baninga batuni epona nini alibi papa makamu na moni nano na mona yango te nyama oyo papa Mfouamba apesi ngai ngamu napesaki yango tata moko alekaki place naza kokabulila shimbriki na zamba sikoyo eye kobimila na ndako papa Mfouamba apesi ngai mpona lia yango wana papa toyaki komona ke papa Mfouamba ateyi biso makambo nyonso kokaba ezali kobombisa kaba ibaka tata wana akabelaki mutu azalaki na zamba nzoka abombisaki mpo na ye moko aya koilia na poste likambo ya boye papa eske osi omona ngo pa ya motu yango wana makambo wana yango elakisaka biso bana kamba ke vraiment papa Mfouamba azalaki kolo yesu azalaki ndenge mosusu parmi bato nyonso tokutaki na mboka nkamba mpo nga na ndenge nalobi nakotaki na nkamba na age ya 7 ans ti naye kokoma na 35 ans mais papa Mfouamba azalaki unique na ndenge na ye na nkamba tozalaki na bomwana okena nkamba otali papa Mfouamba bolingo kende me bozobanga Mfouamba boke botali avandi liboso ndako tango bokolongo bokende na weno bokomona papa Mfouamba uti lukengo yeyo azoya kiambote papa kalwele po tango mosusu antake bana kasi tozokosa papa koyoka seki alibi mentir mbelu zei
wana biso moko tozobeka na motema ke makambo topesi pa ya papa papa ye moko acomprendre ke veru mentir papa azotuna biso verbe mentir mbeluzei sikoyo tokoloba susu nini toseki kaka toleki yango wana tozalaki kodécouvrir ke papa azalaki partout na dortoir okobima na 3h du matin omona torche papa koloba kokima te monoki angani kwa donc azalaki kosurveille biso partout banzela nyonso esika nyonso papa toza na kati ya télévision kata mokuse soki ndenge oza boya otaka muta na bana nkamba liboso na kosenga papesa no contact oyo bana bazolanda bakola lelo kaka na okende na mokili mobimba oyo tobengaka le média qui donc média kimangiste okende na réseau international obengi internet network buta pesa numéro ya téléphone oyo papa bon ngai numéro ya téléphone na ngai ezali 081 517 49 89 naza pe na Tigo 089 95 07 999. Voilà, chers amis, vous qui nous suivez à travers le média internet, sachez que pour donc entrer dans le royaume divin Congo ou RDC, comme je dirais, République démocratique du Congo, mais moi le D, je transforme en divin, parce que c'est les animaux qui viennent Zambé, sa divinité, parce que mon Kengani, le royaume divin Congo, c'est faites le 243. Vous allez plus 243, après, au bac ici, le numéro Oyo, Fumuparo, ça pèse biso. Fumuparo, c'est un peu ça, il y a un mot qui peut battre, il y a un symbole, et comme on a, il y a biso, grand frère, doyer, azokundela biso makambo yelo selemi oyo ezali volume 1 bandeko opesa nga mosala nga na précédé bino awa na yelo selemi azana Kinshasa bango ba nkamba bana nkamba azali ko mosala ngo mene ko pesa volume 1 dio ekozala to ekozala ti to kubala 25 be oyo mwambanza to kosene sene mwizeno twa kembelela no wele donc le 25 mai na obenga mama nanga moko mama pusana no boye s'il te plaît yakana noa to mama oyo pamba te biso lingito tungisa mama kabona mama lekana no bosowa mama yo na ngila ne ba rugile wana ngana yema ko hala ngile bankadra na biso bazalaka papa ngekwa kuanzo la meli papa temako na papa temayo bakonde bazala bankadra na biso donc on zaki mangene ngene wala zaki na mwana muke lelo na komi mama ya bana 4 c'est ça ngile on est zaka ndenge to uta nkamba mutanome mabiso papa igreja soto ulongwe nkamba leto koya to si bato pa mfumamba leto koya muto koya mabiso na mokoto fumanlo la koyamba biso apesi biso fiti to ndoko lala awa na nyanga isika zelelo na nyanga isika to salelo isika to na sali mwana ya nyanga mwana choral de dirigeant nyanga mais mwana ya nkamba rugule ngile mwana le muko ya rugule muko kepesa ka to ngile kumu tingali we mbiri njale onkumu kele enge nkumu manzambi matulongwanga nzembo toyembango na bongolo monsieur demaya azoyembisango bato batelemi bazokoluka wana banani fuma ndoko mutasirnorma biso barungile mpo tondoyemba kitoko tozalaka bala mike toke visite aéroport après aéroport tokei na rtnc lelo komi rtnc te toke koyemba toyemba telema renapek toyemba telema makasi bato banoki banisi batali bano bawuti wapi balbi bana ya ngenda biso nde barungile tokomi lelo mama rugile bo conseil biso choral wana parce que pour ça biso autant to kota yelo selemi liboso ya bo fombanza parce que azali yi wana to benga fumu mbingidi mbenza André papa conseiller ngoyo mukolo wana to c'est le plaisir tombate tango lobaki bayene sa tango ekeke na kuba dilungane mukande didia ndombe bankaka beti vingilangisa isu nkinga wayiza kwa munza kuna kamba ye dilusele voilà mama tango zele mokuse to continuer na biso masolo muta mwaleka bon nabanza ndenga lobike te komi na suka eloko moko za ya passe eloko za ya passe moni même na lingomba mutu soki likambo wana ekoyeli na nzoto na ye te azomona ngo kaka soki ndenge nini mais biso makambo oyo tolobi ndenge na lobi biso tokomaki na nkamba bana mike mais toye kodécouvrir à partir ya makambo oyo tozovivre mokolo na mokolo nde toyaki koyeba papa mfumambanza azali nani parce que ezali question ya peut-être ya koloba te ka non fanatisme no meni mais il faut que la pembeni vivre mambu mana kakala sala mpanganza bio kakala kutuwanga yemoto amona
tuka muna buleke yebumbuta bosusa Mama. fuma mbanza na Obona jambo. ngai nayebi nde tokoti nkamba nazalaki bebe mpo na bandi première primaire kuna ne ya kinshasa na yebisa bana nga naza ngwe ne ya kinshasa grandi au village plus précisément na nkamba jérusalem Mboka mosusu wana eza mboka mosusu te oyo eleki poto na Banza velela. banza velela mais le 25 mai bato bandoko songo kandana mais biso aparti ya nkamba papa filemo ayebi nde tokomaka le 25 mai toliaka nganisa nduta toliaka manioko ya mobesu toliaka banguba makende biloko ya mikemike oyo ya bakoko fwamba na mona ye moko na poche bakosala na bakamundele tozokende bana classe pe fwamba na no rejete biso te toza na place na biso tozozwa dine tozokolia mais na ere wana tokozwa baflere surtout baflere oyo ezalaki place ata sambi yako tozwa tokanya maboke boye tozoya koganga nowele Fleur original. nowele tozoganga nowele le 25 mai wana nowele tomonaka moninga na flere na yo nowele ye mpe na flere ne nowele ezali ya lelo te eza ya kala toyebaka source ya le 25 mai laksili nini mais ntango ye moko mpe aloba te ngo nanu te me na 1900 na 1999 ye moko annonce yango bato bamonaki bakangi nowele eloko ya sika ekomi monde te me biso bana nkamba toyebaka yango deja ke mwana abotami tozoyeba banzembo ya nowele tozokosanjola yango yango nazalaki mpona koloba Maman, tu continues aux élèves volume 1, bala mosusu oyo kabino nous devons une assemblée générale wa bino ba bana nkamba na lobaki mingi mwa moke batata ba mama ezali volume 1 nazana ndeko na ngai papa Jas ya solo katubanaki masolo banda yelo sele mi papa te ya asana musala papa simongi munga pesa kiye concernant ba nzembo wana etali ba inspiration ba inspiré au papa simongi ba zwaka papa dengenda yimo ka zwaka papa simongi kana zwaka o ezali faut ko takata musée oyo bokoko na biso osala papa moi likarisi ko bakisa kwana ya solo nga nazali mwana nkamba nabotami na nkamba nakoli na nkamba papa mfumambanza moto abokoli biso ndenge papa paroso tukoloba baene na biso mama nsunda mpe alobi wana nde bandeko na ngai oyo babengana na monoko ya mboka kibusi na ngai pamba te tobotami tokoli esika moko papa dialunga na kiangani ye nde abokoli biso ti tokomi na ndenge toza lelo toza na biso bayangwe papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete totonga mise tozali kotonga yango nde kozala libonza mpona le 25 mai na papa dialunga na kiangani ye nde nkolo yesu alors ayeki kopesa biso tomonaki ete na mosala wana ozali kosalema mise kosenga mpe baarchive ezala na kati na yango tokanisaki ete fo banzembo eyembama ezala na kati ya mise yango wana eta mwana nkamba eta mwana papa mfumambanza na botami na nkamba likanisi ezwamaki ete il faut tosala diske tosala cd na banzembo oyo papa Simon Kimbangu azwaka parce que na 1921 papa Simon Kimbangu atindi mutu akende na vula po ete akende kozwa recueil na ndenge abandaki koja kosalisa bato alors na recueil wana atindaka mutu akei kuna bango bamissionnaire balobi ete ye Kimbangu atindi yo ya kozwa recueil to livre oyo banzembo ye azwi bapesi mosala bo banzembo bapesi ete nde depuis 1921 banzembo ezwamaka papa Simon Kimbangu azwaka nzembo o nzambize zengiankanu muna wantu antiona papa merci alors ye moko azwi banzembo mibale papa Diangenda aye kozwa nzembo moko papa Simon Kimbangu kiangani azwi nzembo moko esali banzembo mine na banzembo mine wana nde devoir epesameli biso nakoki koloba ngai te biso po ete totia banzembo wana na kati ya diske mpe tosala yango barecueil eza banzembo mine eza kaka devoir na ngai te eza badevoir ya biso nyonso bana nkamba
ekosala kitoko mingi tozala mpe na elembo na kati ya mize ya bana nkamba yango wana ngai nazokosenga na bino bandeko na biso boza na poto bokoki kozala na mwa moke makoki mpo na kosunga biso na ntina na mosala wana yango topesi numero ya communication po ete tozala en contact soki lisungi ezali bobengi bosungi po ete mosala wana ekendeka mpe totikali na sanza moko pesa numéro papa numéro 081 243 donc 00243 81 68 69 386. Voilà, merci Papa Dias Soloka pour mon filement. Nous devons qui surprise comme Magi comme Oui. Dias balongola kombo ya filement. Bamba te zali kombo ya koko na ngai bazongisa kombo oyo papa mfumambanza papa dia lungana kyanga na pesa ngai ya Soloka Diambu nde babenga ngai papa Dias. Merci papa. Kombo ya Soloka Ndombasi wana balongola ngo filement Ndombasi koko na ngai. D'accord. Merci. Balongola kombo wa. Merci papa. Dias. OK.